Natangela Mboshi Lipasa, Filang Al Pacino perd son âme. Mais Basali Banzelat. Qu'est-ce que tu as Si tu as orchestre, le roi de la forêt, c'est le gars qui est moi, Nana Goldberg. Si tu as orchestre, non, orchestre, na Mutuboy, na quelle team non, il y a un animateur, mon aboua qui kuna zati. Morné. Morné ko. Na chef rigolo. Ah, tika na pardon. Depuis na kenda na mama mutubala la mwelo. Vandeli sete, kitsa libaya, baya, eto boni pota mezolela, kwaku. Baksela na linga baksaka. Allez vendre. Ah, omoni nga sali, mais tuna bango baklina bango. Tuna bango baklina bango. Tu vois ba nostalgie. Tena na mabeti, tuna bango rythme nzele na première classe. Wana ba animateur otangela ngai. Tuna bango ndenge est-ce que boyoki Goldberg te? On faut comme ça Bercy ba autre na latin. Oyoka baklina bango. Bana actualité prison. Bana actualité prison. Nabi animateur otangelinga bana actualité ti. Belanga ba monde mo bote ba petchona ba sala be lokote. Banana ba petit ba Bercy. Ba ngata na bana animation ba petchona ba sukula maya kalam. Yo ebisi. Na mwana Sami Sanfrai Tony Mukurasa. Nabita on peut yo petam suna chic. Bakali. Nabita Yamari komori yama. Nina nangolo babala ni fidoner na bangoli bundu ba mituni fretse kozala wapi na libonga ndolo kalate na ba pechona botanga basaki peti se moko suka na maya kala mutamsu mususa no nix abadi. Vous me suivez partout dans le monde. Nous sommes bel et bien sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois pour vous Goldberg, un animateur qui a fait la pluie et les bons temps. Il continue toujours à les faire à côté d'un grand artiste et musicien aussi de ces pays, à la personne de Weranson, Igwe de la Forêt. J'avais bien voulu recevoir cet animateur, cet artiste et musicien, pour en parler des actualités. Mais avant de lui donner la parole, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, clébois.com, de la nation Tonton Manda. Merci beaucoup à toi. Et puis Pichumanga Boss Lady, merci à toi. Et Herman Amporo Garçon Slim, coordonnateur clébois.com, et Marquis Ngangé, les chasseurs d'images. Merci beaucoup à toi, Yaouni Mouchen, l'éternel code mondial, le seul et l'unique code Yamoka. Ma même ligne, c'est ma tous peuple à mettre le maman Likelemba. Et puis préfère-t-il Mboma, pouvoir d'achat, dégâts matériels. Je reçois pour vous Goldberg. Moi je l'appelle l'homme de la ceinture. À qui je les salue déjà. Bonjour Goldberg. Bonjour Prince Bakali, Soda Makas. Alors Goldberg toujours chic, hein? Beau toujours. Yo ebi mamone à la radio, on musique à maison mais simplicité, ya on me ça ba marambe belé. Bo wana euti na maramba likolo, soit isengi marambe ya le roi de la forêt. Idéologie toujours. Et toujours idéologie. 12 ya onya tête. T'es rien, maman est bon tiens. Merci beaucoup Goldberg, mais au moins toi dans l'actualité malaman bo sala ina déplacement, bo ala ina Mwanda, bo ina ko agrémenté pour que bana bazonga rentrée scolaire d'abord j'allais dire en bonne et due forme avec force, mais au moins Richard Majeko Alingaya clôturé rentrana très bien avec l'artiste Michel Weranson. Bozala invité, on ne sait pas ça indi. Yebi le roi de la forêt am talikolo, ma am te kendega likolo. Yebi le ba par Michael Jackson show daga yi poto ça. To meme ba ondenga ma esenga likolo, mwanda tombe yo monaki ba image ça. On a pas Weranson ba Weranson ya ba laquelle ba yambi avec force. Yeba yambagane eloko wana parce que aza mutu mo boye komoni Noël. Yebi komoni sur le roi de la forêt, aza mutu ya batebele balinga ka fort. Comment c'est comme si forcément quitte hein? Te me yo ebi force kitane ni. Tumbola ino mona makambo pour sentir que force wana ezakaka. Boya ta yo mo kidinga na champion. Nando bunda na balabala. Tu es champion de rire. Na beta ba na bagorge ti lelo ba mona na te. Na beta ba ona ba inspiration, na beta ba ona bonya pe mael. Oh, beta ba na inspiration mais na lingato sur la avec ba preuve. Et on fait cette émission, on va faire beaucoup plus l'animation. Hier on sala beaucoup plus l'animation, ngana on sala ba commentaire na ngai. Merci à toi Kenny Mbumba Armé lourd to yoka Goldberg na animation comment a émerveiller ki bana ya Mwanda. Par rapport à l'animation, le bête
soki bana mwana ba sentir que Goldberg aza ah na be kende na mwana ba 7 jours kaka yebi moi ndema ma 7 jours so konta biso to yo ka 7 jours na zonga pe na ndenge yo kinda na ngana ozonga parce que yebi kuna to koma to kota na concept ya loi ya mwanda ni na bana bayange bazosenga nini kankuma kakuma ni na bana bayange bazosenga nini non 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 oui 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 je m'appelle Zini Golba non 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 oui 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 il s'appelle Weranson abinisa Kinshasa Europa azobinisa monde entier diemba tozotindika diemba bogo yebisi nalingala babengi nini nalingala babengi diemba bongo na français babengi nini ko na français babengi balançoire toke balancer ba mama bala balançoire yango na tibili ebi écrit wana ngata na yoga ngo attentivement ndi na otalo boye na comprendre de go memela ebiso hein. Mais encore une fois de plus, félicitations à l'artiste parce que c'est un bon animateur. Moi personnellement, je le confirme parce que j'ai eu à l'écouter. Parcours à Goldberg, nous ne sommes pas là pour faire les parcours de cet artiste musicien que vous l'avez bien connu à côté aussi d'un grand artiste de ce pays. Mais au moins, ngana yeba ekunate, na yebela ba série ba kriwana me oboa ka on peut à tout à l'heure là. Mais au moins, bozongi déjà gishasa, ba activité maison mais rezandengeni. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, bayaka ande bakuta na la bisode, to kuta na la samba. Travail da saisongi yebi kerme Cécile bana bazongi ba chiki esengi siko ki bana batanga biso bito banda siko ba bosima parce que makamba danger ça koya nanengwa par rapport ya boniso bo ngabo par rapport ya ba activité etali le roi de la forêt etali wenge musique mais sommer boya kala mingi te boya tout banda ba répétition zonga o etali ma administration yebi banko ibaya pesango ba le roi ba sankara de kuta biroger ngana zaka na défendre ma metali gorge par rapport à respiration par rapport au pays mental etali pe wenge musique mo mukia moi mais par rapport à l'animation parce que to yebi Goldberg tanga yaki ba ambulance bazalaki wana to moni départ ya ambulance ba te belé ba satana que Goldberg nda ko ma titulaire mais na surprise ya ba tutu ba moni Jamaïque intégration na ye ba PC makambu mbalamo c'est comme si yende a commis titulaire donc pour le moment na ninga maison mère yona Jamaïque nana sana force actuelle mais wenge musique maison mère so na idéologie ko za titulaire mais au quoi na terre ça munene yeba go se retrouver na océan c'est un bon par rapport à nini wenge musique à maison même ta kocha bisotu ezayimo le roi de la forêt yemo mtaibini na pesa kake yo fo vanda wa yefa sala wa yefa kindeboy yangwana mtela kisagwa titulaire ngana kuwa na ngana yabike se ba pesa nga bal na cha babi yangwana donga na titulaire na kuwa na nga nati na minutes obino misatu boy nano pena za mutamakambu poto yebi mama onde tambola na bien ozunga Goldberg singa na champion ngam na beta baspi ozunga yi dos zunga boyengam na likunzi on comprend yone titulaire à maison na biso so zu bango ba lo ba pena ba kwena bango ba titulaire donc na biso titulaire ya wenge musique à maison mais c'est le roi de la forêt yemta kocha biso yemta yebiki yo fo fanda fo kinda fo kinde boy mais c'est ba peso ba kam fo cha babi o raté penalty Jamaïque yebiki no ba mo pese makam ah mais yo ba bébé ba esika photo honorer ba bébé on a bébé a esika photo honorer to pesa makambu yo yebi biso yebi ga. Alors Goldberg, non, c'est pas au côté de la animation parce que tu comprends que par rapport à la titularité dans la maison mère, Goldberg a bien né taza titulaire, ba Jamaïque wana baza ba bébé, bazo pesa banon bibero ba beaucoup là-bas. Omoni ça singa lobeli faut de ba bongisa parole parce que fanatique est là. Omoni force na biso tout ndezo ça force na biso tout ndenge ça là qui a ça la solide animation. Les bébés les par rapport à Yesika à Koutibi. Ah merci bébé wa Yesika balenge la ka e bien sumba moi pompex. A bouger moi mouké moi poudre atala boy faut pas kate manzaka parce que biso da ba tout site de affaire de décollage déjà là tout ce qu'on va faire dit Goldberg de ça kendai déjà parce que par rapport à décollage il y a vu un autre solan mais parce qu'il y a Willy Moucheni l'éternel code mondial na mamé milinze ma tous peuple l'embêter le baota la biso préfère ngoma pouvoir d'achat ba Joël qui tenait aussi na Captain parce que ba on peut ba très fan il y a Goldberg ba Gabriel Power et Rico Adol aussi également na ndenge Angola au mona ba Black Moon Black Mamou les Maliens ba linga peyo mais na ndenge ya décollage merci na bango ba to ba linga nga yo wana merci par rapport à décollage na yo wana ne aussi décollage déjà pire au beta Jamaïque so ba tiebino pena boy ko Congo il y a diversion na ngata speak na beta Congo na beta monde na ga ba bimisa liboso ko bimisa na biso ay bébé esika ebite a ça de bela ka faut ba laksa ye ebite ki a ndeza boy cuisine faut ba laksa yo ndenge ngwana so ngana mutu sina yeba de ba cuisine ho laksa beta Congo bo ebite
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais toko kutana na plage. Mais toko l'entende ba soutien. Ba noko ba golata ba deka. Moi si yo lingi. Tout le monde. Golbert. Na tuna bango before dans masolo gito. Ngam na tuna bango. Et puis na minute na fuka misi tous les animateurs. Comment ça? Mais na fuka misi bango. Yo fuka misa Bercy ba autre na latine. Yo ka ba krina bango. Bana actualité prison. Bana actualité prison. Nabi animateur otangelinga bana actualité ti. Bana actualité ta monsieur ba mam na bango. Na actualité na sali na écrit ya combo. Ah wana mama balabala. Pues bakale bi place na chaga wana wanokitsango. Ngafosha ngakuna ba papa wilolongo ba obeta. Ba ba mettre gims ba obeta ba petit nga ba pisco ba obeta. Animateur. Oh mais bango ba na lead animation. Papa yo na minute na autre génération. Carolina mama bededen. Carolina mama papa elle est jolie amba. Ba nga fo nga ba mondi wana. Ko nga ba mondi mo beti ba pechona ba sala be lokote. Ba petit ba Bercy. Ba ngata na bana animation ba pechona ba sukula ma ya kalamu. Yo ebisi. Carolina mwana Sami Sanfrai Tony Mukurasan Nabita un peu yo petam snatchik bakali Nabita Yamari Komoriama Erwana Nabita Teko satake la ngalte egala mamusu pe ala ina bino tout parce que pour la biso tout est la journaliste ngana la fin ministère mais au moins Golbert par rapport ya boulot na ninga maison mec to yebi que non ambulance andas à la titulaire na yo kolanda tenga tana na kuta lobeso siko yebisanga ambulance akuta ambulance atana na kuta lobeso siko yebisanga et puis to mo bossa na yakao za lumumba ba animateur nani yakao mais Diego Kaoti. Ah ok. Oui ben oti. Diego Kaolu. Nazo mona na tena bu. Azali korta msimbo yaki yebisi. Kidi mutu msa mona te mazana Moningo michege noza titulaire na maison mais Diego. Okopona ite. Tout bon ça fois on a pas fanatique eta la biso. C'est na biki di titulaire na kwa na ngai. C'est ba penga penalty fona tabi. Ke titulaire ngwana ti. Yebiti. Bo futu za ko mbuto ba titulaire. Yenda mila sabana générique ya 7 jours wana yenda ala titulaire. Abi ambila sabana générique ya 7 jours wapi. Yo mona wapi. Générique ya 7 jours faut da charge. Ya wani bangam na bana animation. To ko kutana na plage. Bandana ti. Yo bongo c'est souvent dit. 7 jours de la semaine. Et loka na likolo. 7 jours de la semaine bandara lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et banda wana. Je générique ba comment charge de 7 jours. Oh wana bazoya wana boka ba krina bango moya. Est-ce que ba 7 jours? 7 jours de la semaine ya charge. Faut ba route. Par rapport ya boulot na yo évolution no mina minute na département. Oko banda pe générique mais ozape likunzite. Webiti. Alors par rapport à boulot na yo tout le monde qui non accueilli de la minute nous a charge bien sûr. On a charge na simana bango te point bakali. Oyebisi. Ngai na yamba mo Golbert. Na be na senga pe mutute point bakali pusana mukenga na vanda te. Tant papa lo ba Golbert na yaka. Ni nanangolo babala ni fidoner na bango libundu ba mituni fretse kozala wapi na libonga ndolo. Kala te. Na ba pechona botanga ba saaki peti. C'est moi qui Merci beaucoup Golbert, nous poursuivons l'entretien avec cet animateur. Vous qui venez à peine de nous suivre, nous sommes bel et bien sur cleboa.com, la chaîne d'actualité puis d'information, ensemble avec Prince Bakali, accompagné de mon invité ce soir à la personne de Golbert, un animateur qui évolue bel et bien au groupe Wingum Maison-Mère, l'orchestre cher à Ouéranson, Igou de la Forêt. J'avais bien voulu recevoir cet animateur pour en parler de l'actualité, pour en parler de ce département de l'animation aussi également, parce que Bakomi moi est belé, Bakomo Lobapé moi est belé, nana salanini, nana salanini. À cette époque-là, tant Golbert Nina Nangolo Babalani Ndega Lobana. Merci beaucoup encore une fois de plus à cet animateur parce que peut-être Baming Babo Sanali solo. Yawana Linga Yempeto solo. On a décortiqué en haut, to développer animation dans Golbert. Mais au moins, à part Babilo Gano Boaka Boaka Batu, Mingi Pe Baotonga Yo Babi, Golbert Aliga Baba nostalgie. Biloko Yakala. Mais asika, c'est comme ça dans ma casse na créativité. Papa. Nostalgie ya biloko biso to yokuta mo lo to ina bakanga dadi mezaka na ngodia otomona sala démonstration eloga sika oyo sali elo beli wa to zwata okobima ta msuba ba zero ya ina sheninga de makam yima na kuvena gelore mwanza busiede magota lilita omuna bona na katikati pona peso swafu mama wana kumeno imana kufela nini imana kufela gelore mwanza busiede magota lilita ngana mutu pina likuta beti na inspira na quartier et puis na zaka bien na bato lisola na ngelo ba yo la sakina rappeler bato kufa to perdre pe ba ebele oyebi ba bi bambiaka
to perdre Charles Mumbaya papa na biso o batamna bana masolo na mboka to perdre Al Pacino père son nom moi Foti ba belle animation bazali to sananga na Charles Mumbaya makenda kala kufa kala meto tigana na de baba ye palanda Mumbaya de babo bien liwaya le molo telisaka Kongo ba mama balela Imana kufena genore mwanza buskete bagota lilita ana matongeto lelaga Al Pacino ya koma kinda kala mawa tokoma bana mawa me bana mawa wa fait Patrice tokoma seko lela Colbert, le président d'Ali Chandou, na ndenge ya chinois na ba Black Moon Media, ba Black Moon Mambu. Black Mambu, les Londoniens aussi, Vicky Mbelani qui nous regarde en direct de l'Angola. Ça c'est pour faire plaisir à vous, pour vous montrer que on a des très beaux animateurs. À l'occurrence de Golbert aussi qui est mon invité. Nazo Koumi ça est beaucoup plus maintenant c'est pour la savoir-faire naie. Parce que Tonzima Batkana ba Evre na bango pendant qu'ils sont encore vivants, raison pour laquelle a même une inspiration. Bargelo wana so yembana ce sont des anciens joueurs au baoto tika biso ya Imana, mais peut-être moins une gratitude de quota par rapport à la reconnaissance à Sali Bango Kri. Par rapport, il y a notre chantre aussi. Frère Mumbaya, défait Mumbaya, Ototika Biso, à Salel Bangosha. Al Pacino aussi également. Oye, à Robenga et papa naye, il y a animation. À immortaliser, na ndenge animation. Encore une fois de plus, félicitations à l'artiste parce qu'inspiration naye, à meke un peu quoi approfondir yango. Merci à toi, Pichu Manga Boss Lady, parce que l'anniversaire, nous allons continuer toujours. Aux Okon Makin, pas si très longtemps, tout ça la fête, il y a Mounene Golbert Baozala. Invité spécial Nanga et Ozala Golbert. Donc, il n'y a pas moi si il y a PMB option. Pichumanga boss lady otala boss lady ya mbote ya mwana Pichumanga ya na pesi mbote place ali yebi na to kolite to saka to shubana biso to lugane balakisa biso muto amona ka mikomi batutana na mwelo to yebi ta départ na ba kesse musu ni na boma ba kesse bala la mwelo yo yebi et par ne bon orchestre ngana la tiré foye bango faire école au beta première classe tuna ngaba mituna ma bongo bino la ni première classe oyebi pense bakali bino bolinga to beta masole fukama to beta masole na ba réalité ngapela tino la ni première classe masana nga Jansi Muja otala masana nga première classe Ifes basakwa otala masana nga Timba otala mère nanu osala soupe pour mon liboka Golbert kingobo maman mère là ita otala ta yomoko mère nanu maman da sala soupe maman sala soupe pour yoka voir Golbert ndongo yoka en live bon ya te ba matcha voir na studio leka Élysée mukutsi ba couleur yibi Golbert tokeno malembe par rapport à animation première classe parce que batumi ba ebelo kota fait ba ebela ke kota fait rigola au beta togo réitérer ma moi les kati mais togi première classe et bimi ba ritinzele voix féminine ogi senga luke touté on animation on a chant beti si kana si sa question nga par rapport ya ba ritinzele la boîte animation to moni ba bless créateur ba lamusi makambu yozo ba no départ no orchestre kufa boyo kati afande lisete Kitsa libaya baya etoboni pota mezolela kwaku baksela ona linga baksaka ale vonda omoni nga sali mais tuna bango bakrina bango tu vois ba nostalgie tena na mabeti tuna bango rythme nzele na première classe na ba animateur otangela ngai tuna bango ndenge est-ce que boyoki Golbert faut tuna bango pe bakali na ebite faut tuna bango école ya fali école tena na okisi mikolo na yoka passer Moïse Mbie na yoko ko pamuka ke passer Moïse Mbie pa mema sentir webi na yebega nga bule tuzanga na ve dingwe na yeba ite yala na département la binoté animation to chayo wana asape na ana kibiso mandambo yalelo aka usi ba blessi yalelo Jésus m'a fait du bien tape la sokuya. En tout cas, c'est fort avec cet animateur, mais au moins, si on continue à être aussi émission lobby, mais au moins, la télé, c'est l'État. Tout le monde chité déjà dans Golbert, mais au moins, par rapport à département, la minorité, on comprend concrètement. Au tali na génération na boy. Tangela 5 animateurs. Yo na longoli yo da logo coach. Tangela 5 animateurs ya génération na. 5 animateurs ya génération na ngai. Na mona Diego Kao. Maison mère te. La maison mère de ba zuyo. Alors, yo comme en tant que coach, prenez la 5 sur 5 animateurs. C'est na mona wenga musique maison mère te c'est na mona bangoti. C'est ba na oti. C'est ba lo beso pe. Te lo beso depuis na yo ka na ba wenga na wekete.
Mais nga depuis nga na bokesse wana oyoki ngai. Nana oyoki eta. Funa yoka. Bimselo mola na kuta bete nga na animateur na sambela trop batu bayebi. Na olingati na le babilu mobu wana luta. So ba tanga ba massa no mobu na nga tanga pe ba massa no na ba vie mobu na nga tanga ba. OK, tangila ba massa no mobu na ba vie mobu. Ah, obosa na petit rigen, trop petit rigen. Te ya sala sous musique. Nana ebisi yo, parce bakali bo ma musique ya. Ah, ya petit rigen. Namona Seleo. Ah, viena yo. Vena ngai. Namona Seleo. Namona vena ngai Mboshi Lipasa. Olbasu tanga ba animateur kala guti lelo baso na makamu te. Kasi bango ba pesi makamu. C'est le nez dans makamu wana c'est bon mais Mboshi Lipasa to ka resuté. Na mabete na kosote na ba ebele basali makambu te. Ngasko la tangelo ba orchestre. Yo kana tangela Mboshi Lipasa. Vena Al Pacino père son âme. Yo tanga ba kufandi. Na basali banzelati. Ngasko na tangelo ba orchestre to sungana. Ah, so tangela ba orchestre le roi de la forêt silika ebike mwana na Golbert. Yo tika ngasko na tangelo ba orchestre na tangelo ba orchestre obi non orchestre na mutuboy na kela timu wata. Non non yi bango ti morni. Animateur mona obwaki kuna zati. Morni ko na chef rigola. Ah tika na pardon depuis na kinda na mima ma mutubalela mwelo. Chef Ali Poupa. Non non yi bango ti fona ka bon. BCBG non vie massa na cellulaire père son âme. Il va on va tirer rien. Telugutan bete na bino cellulaire parce que amour on a travail. Et non on a fusée, massa na fusée de guerre. Merci beaucoup, lui c'est Golbert. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Golbert. Tout le monde tuninga na tangia ngasambela na ngai dalinga te makamo buya batidi ba tirer ma ba ceci c'est là. Au moins, tu as clôturé nos animations de Romy pratiquement sur l'entretien. C'était un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux d'attendre cette belle émission. Ça a commencé et puis nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission ensemble avec Golbert, un animateur qui évolue bel et bien. On s'est dit groupe Maison Mère, l'orchestre cher à Weranson, Igwe de la Forêt. Un animateur tellement talentueux, un animateur tellement bosseur aussi également. Encore une fois de plus, merci à toi l'artiste émissé Weranson, Igwe de la Forêt. Nous sommes là pour faire du bon boulot, pour recevoir tout le monde. Tous à la batouya batouté. Raison pour laquelle tu kotaka. Golbert a clôturé animation a clôturé mission animation, mais au moins n'a clôturé nayo par rapport à la dédicace nayo et puis un message n'a pas fidèle tout ya Weranson parce que Weranson n'a pas fidèle de partout dans le monde. Bazota la yo ba el futur au bantu les nécessaires. Yé azana pour contrôler ma comme tamo la prince Bakali évolution tamo la bien ou pas. El Futur au Bantu. Merci beaucoup à toi. Et puis Joël Kitenge. Ya Willy Moucheni Zala toujours. Voilà, c'est mon prince Bakali. Bamona ya Willy Moucheni. Et puis ma même Linzemba. Ya tous pepelo ambeto le maman Likelimba. Mama Yabana. Le président Dani Chandou. Oyebi Mamango. Merci à toi. Le Londonien Vicky Mbelani avec force. Pouvoir d'achat. L'homme des actions concrètes. Et puis merci à toi. Préfecture Mboma. Ya Zana Ndenge à Londres. Wana. Tanga Bakomo wana préfecture Mboma. Non, liati. Tiaza fort. Funaliati. Kalatote akotanage. Mais préfecture Ngoma. Préfecture Ngoma. Pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Yo ebi. Bon, biso bito landa batu pona intérêt. Massa nanga belé bata ou ba ebi ke Golbert azana mo na classe. Mais ça la momi mo pe na ndenge ya Bela, alela trop Candy Shop magasin ba Bombe. Candy Shop magasin ba Bombe na pesi mbote place ali. Ba continuer ko soutenir émission na bango. Parce que les rois de la forêt, il faut soutenir Makassi. Biso peut on a poussé soutien Makassi. Il faut ça mutabatu, ça mutabatu te mato. Alors on a clôturé par rapport à l'entretien sur les lots. Il a plaisir à toi Yamayo étant invité à clebois.com. Si tu es en a plus de 53 000 abonnés quelques. Donc nous sommes meilleurs. Merci beaucoup parce que met dans la mettre au salam pour que tout se propulse toujours grâce il y a de la nation tonton banapi pichu manga boss lady na clôturé on a dédicace et puis message na fidèle tout ya maison mère. Na banana les fidèles les Weranson na mon maman docteur Igema Loganzawana na pesi mbote na ba les fidèles tout au ba soutenir orchestre. Na pesa mbote na ngai na Achar Madi la Bundesliga na mon States mba moko na mon maman Suisse na mon Londres. Na pesa moto na ngai Bobo Tseka Christine Kapinga la comptable o batika mission na bango te bango ba trop kota ba Claude Guna aba na pesa moto na ngai na yimoko Chouchou na Malomba Konda wana serba o ba mbanga na Luanda na mbote na Pichukala mbote suna Paduma Samantsuka grand frère ko Gilo grand frère Patrick on a toujours Luanda
toujours loin. Ah, on veut que de la pichouka. Et voilà, mboka Black Mamou les Maliens, faut comprendre ma les Maliens, Black Mamou les Maliens. Tobo ça na petit zoni si mboka ba mujai, hein. Ye bis to na ba kabinda pe robeta bandule, masa mboka ba jansi mujai. Après si mbote place ali, ba bon séjour na Kinshasa. Na pesa su mbote na yemoko ser na Belinda et pourquoi pas mbote na yemoko Patrick Trifasé to na Kinshasa. Michel Courant Chine Michel Lebondo tozanaye na pesa su mbote o bato basala ngai Carlos Mbia Sonongol ya munene Carlos Mbia Sonongol na pesa mbote na mamoke pidi na champion Eric et pourquoi pas na passer Zaza et moko na pesa mbote na Chikito Bangu Santa na pesa mbote na Cedric Maele ibi Papi Kouchoukouta là na moni na Suisse Maele Belé. Au moins merci beaucoup de téléma pour que tu désannonces émission au moins je vous laisse accompagner cet animateur Golbert n'a retenir au mouquet pour que aussi les émissions d'animation mais au moins quant à moi retrouvez mon prochain numéro avec le même plaisir sur votre chaîne d'actualité clebois.com. Merci à toi Marquis Ngangeli pour de belles images. Herman pour garçon slim et puis de la nation tonton Banapichu Manga Boss Lady continue toujours à fêter ton anniversaire parce que ils a toujours moi na yo